cher ami, le devoir de gouvernement envers la jeunesse ou soit envers le peuple aux Hollandais et le devoir du peuple envers le gouvernement. Nous avons besoin que le gouvernement s'aille la bisou. Mais et alors nous, notre devoir, le peuple, nous sommes là que pour critiquer, parler. Oui, la critique professionnelle, c'est normal. On peut parler ainsi. Mais non, c'est plutôt fanda à ta lobby. Deux points. Le devoir du gouvernement congolais envers son peuple et le devoir du peuple congolais envers leur gouvernement. Vous allez escroter. Mais tu te fais un escroc pour gagner quelque chose. Et bien là, tu vas prison. Ba jeune banarate sa ba prison hôtel ano de bokara mobile so pa telemi tout ça mais misa les até na mboko biso ba jeune to balande baba to amato na ba baza mayele ceux qui va mettre en pratique au monde que Congo lobi na kuna échanger mais le chef de l'état na gouvernement ne oazo linga bimisa pour accompagner ils doivent premièrement comprendre besoin nini ou ezali ya peuple besoin primo ou ya ko sala que non pour arranger premièrement social Congo Zibula Meso TV ya la reine Omba mo pepe oyo bato ba pemelaka mbote bana poto mbote balandi nyos tu ya Congo Zibula Meso TV. Donc matondo mingi pour la fidélité na bino na chaîne na bino yango to kosenga na bino bongo bo s'abonner toujours massivement pour na kolanda ka émission kitoko auto sala la bino mosala oyo ezalaka toujours au service na bino biso bandeko na bino biso bilenge lokola bino biso ba patriote lokola bino biso ba battant lokola bino bana mboka peka lokola bino donc ba matondo ebele na la reine Omba Adeline ya maestro Katuseko l'allemand noir na Hamburg et puis ba matondo ebele na équipe technique mobimba ya Congo Zibula Meso TV wana na sima ya caméra na Moni Bongo, Glody Baka, et puis na staff nyonso eko sala été Congo Zibula Meso TV et ça la abonné du forme donc na pesi matondo mingi na René Abiri matondo mingi pe na ngai moko pe na bandeko nyonso tu oyo bongo batiaka liso na bango likolo na Congo Zibula Meso TV wana na ngambo ya Belgique na Moni Jocelyne Ikwa donc la maman de Rokia et Aminata wana na ngambo ya Londres na Moni Père Alomi na France na Moni Joël Manzekou et puis maman Ekila na Paris et puis na Moni Bongo bandeko na biso ya Maroc aspiré de le Baifa les mobile ya Rasta et puis Rossi Lupuki Papi les rois carte limitée formule ya Suka kulutu na ngai merci ebele donc ndenga kezalaka bongo mungongo ya bilenge ezalaka bongo la sabino apport ya jeunesse na société congolaise apport ya jeunesse na biso o ezali bongo bato bamona kokwa bilenge bazali bongo perdu et puis bilenge bazali bongo na débauche yango toyaka mingi kopesa makanisi na biso ekomati na matoi ya bakonzi mboka pe na bino bandeko bozali libanda tango botalaka émission o contribution na bino nde kosalaka te tosala sube effort pe ba idée na bino pote bandenge ni tokozwa mayele ya sika pona jeunesse ya lobi biso banso tolandi bongo ndenge mboka ezali kotombama biso nyonso tolandi bongo ndenge mboka ezali kokenda kobanda mboka Congo ezala Congo kino ndenge tokomi lelo na passation etaki kosala ma passation pacifique alternance autoti komona est-ce que ezali bongo bénéfique pour na bana mboka est-ce que ezali bongo bénéfique pour na jeunesse congolaise yango toyaka mingi koswana bino topesa ba idée na biso pe makanisi na biso biso banso tozali bongo komona ndenge nini lolenge nini bayali bongo kokamba mboka oyo tozali biso nyonso sans ignorer koyeba ete régime oyo ti kokweya ya Kabila etungisi bongo jeunesse kobande banda enyokoli population enyokoli bilenge 18 ans nyonso asilisango be na souffrance ya population yango moni population to baki bongo biso ba jeune to kokanga na biso pe munoko te to koloba toujours tozotala déjà je o ezali ko sala parce que balobete moto na mayele amona kamabe na musika loko to komona mabe na musika place na biso jeunesse ya nini eli bongo komi lengele po ete bozoba o esunga ki biso te lobi ekwe ya te to soki ekwe te bandenge nini to kotelema pona koloba na mongongo moko pona bilenge parce que balobete bilenge nde ali bongo avenir ya lobi bilenge nde bazalaka batongaka mboka ya lobi et ali bongo bilenge nde mto basimbaka avenir ya nation mobimba mais otala bongo na Congo place ya bilenge ya esika nini et ali mawa ezali vraiment mawa okomona ete na bamboka mususu be musika ta na Brazzaville okomona elenge wazali bongo na Brazzaville otali vina e otali vina elenga ko vivre bon na Congo Kinshasa ya lindenge moko te suite ya nini gouvernement et prévoir nini to et prévoir nini pour na jeunesse to bandi eloko te
to bandi eloko te tolingi te bozobe esalemaki po eya te elingi nini esengi boye na président Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi esengi pe bongo na bato bali bongo ko conseil ba conseiller na ye dirkab na ye papa Vital Kamerhe bozwa ba précaution tout pour ne pas tomber lobi ba seka 5 ans na bino kende be pelele kende pamba eko kenda pamba te pona nini eko kenda pamba soki bolongi bongo kokwisa système ya mabe oyo utaki bongo kokamba mboka o pendant 18 ans parce que na gouvernement o tozali kozela tolingi te tomona bilongi oyo esalaki na Kabila bilongi oyo enyokelaki population kaka bango parce que maele koki kozala stationné te to peuple koki kozala na otage te ya caprice ya moi ba individu moko boye biso nyonso tomonaki ndenge nini ba travaillaki lelo ba susu pe carrière na bango politique ke be pelele boye okomona ndeko Mende akanisaki ete bango pouvoir na bango kokweyaka te anyokoli pe anyokoli kino bake balingi pe kotika te balingi toujours bazala wana yango to sengi na président Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi boye lukela jeunesse esika na yango pesa jeunesse moboko na yango pesa jeunesse esika ya malamu po ete ya vivre jeune amela jeune sala jeune akoki kozala na débauche te jeune akoki kozala moto alelaka te jeune akoki kozala moto avandaka be na bar te mpona komela masanga jeune azali moto oyo pe akoki pe kosala pe makambo ya malonga mpona mboka na ye okotala Mark Zuckerberg oyo asala bongo Facebook aye elenge okotala bongo coordonnateur ya WhatsApp aye elenge okotala Macron président ya France azwa pouvoir na bolenge banso po ya nini te na Congo pe tomona ete na ba gouvernement yali kobima bilenge pe bisika na bango ezali population na biso yali bongo na souffrance bandeko bako kufa na Beni bandeko na biso bako kufa na ba province nzala na bambanda kanzele yali te ba Congo bandundu etandi nyonso tu ya mboka nzele malamu te lotiliki yali malamu te maya malamu te condition de vie ya bato yali malamu te ba jeune baza kutu na place te o ngana ko insister bongo pona bilenge to yali na esika te yango toko ba na gouvernement to mona ba Germain Kambinga te poto dela mayele wana toko banga na gouvernement yali ko to mona elongi ya moto kwa Germain Kambinga to mona elongi ya moto kwa Lisanga Bonganga José Makila to mona bongo ekbaki Omer tolingi to mona bango te président Félix yoka souci na ba jeune ezali boy souci na ba jeune ezali ete toli ya malamu to mela malamu jeune mona mboka tambola na mboka na kitoko insécurité kuluna o ezongi na Congo yango te kuluna o ezongi yango te kuluna ezongi makasi okomona ete na ba commune nyonso to kuluna ezongi qu'est-ce qui est fait que vent wana ezala be bon okotape na ba kuluna yango ezali mingi bebana ya ba soda po nini mona soda ko livrer na kuluna ezali parce que na ba camp ndenge président Mobutu atika kakala okomona na camp tchatch hôpital ezali école ezali bana soda batanga ko fele bana soda bakendaka basoka baso fele lelo ezalaka lisusu te bana ba soda nde bakoma bongo ba ujana bana basoda nde bakoma bongo bakuluna parce que faut bate ba jeune wana pe bazali kaka bato bali na place moko na société pona nini politique ya ko prévoir pona jeunesse ezali te pona bilenge ezali te yango etindi bango bongo na nzela bakata bato ba machette etindi bango na nzela basala bato mabe pona nini soki mboka ezali kotambola malamu te yebete social pe ya bato ezaka toujours malamu te yango toko senga na président Félix Antoine Tshilombo tala calcul na yo bien kolinga te o nyonso bato bako souhaiter o nyonso bato baza koloba ekoma pe 5 ans na eleka be pelele boy poto lobi te soki na gouvernement yali ko mato monga kelongi ya moto kwa Germain Kambinga okokuta na biso na nzela poto yebi déjà jewana o Germain Kambinga komi kokanga mano pa lukazonga nini o ya sala te tango azalaki wana azali ko sala bako benga ete Germain Kambinga bako benga na kombo ete abipesi slogan na ministère de l'industrie abipesi ete consommons congolais yaki be pona ye na libumu na ye allez vraiment congolais allez mbonga congolais FP atiki yango na shit moto ya lolenge wana bazonga moto kwa José Makila kwa ici transport ministère ya transport lokola aboma yango kombo na bezonga ba caméléon lokola balisanga bonganga ba ekbake Omer o ba trahisa mboka o ba trahir population botala be na ba marche be biso bilenge mutu to bimaka metango komaka ete bolu club so esike komaka be passe to bandi ete o toza koloba ekoma ya matoi na bino bakonzi mbala sima to koleka lisusu be koloba soki mabe ezali gratuité ya enseignement o lakaki na programme na 100 jours to lingi to mona yango mbula oyo ba batango fele soki mboka lokola Brazzaville enseignement primaire ezali gratuite et bongo pourquoi pas mboka monene kwa Congo etonda bongo nkita
mokonzi mboka na bandi yo kabiso moi moke tozaki nango ya kosola na bino yango na mokolo ya lelo pe tozali bilenge mingi okomona ete moninga nanga pa ya René Abir Mbote. Oui, Mbote na yo ndeko kula journaliste ya solo mopanzi sangwa solo aza ko défendre peuple congolais na stala rama ba vidéo na yo. Je sens vraiment l'amour de la patrie. Voilà. René Abir yo pe lokolo elenge na sepeli mingi na ndenge na plateau oyo ezabe ngotoko pesa be makanisi na makambo etali bilenge. Ndenge ni bako kamba bilenge place ya bilenge na kati na ba gouvernement ezali ko bima place ya bilenge na société ndenge yo komona ndenge nini oyo lingi gouvernement na biso ezali ko bima basala pona bilenge po bilenge nde bango ba yali bongo moboko ya lobby. Bon, je pense que premièrement co-diriger Mboka Momnene Boloro la Congo c'est quelque chose qui n'est pas vraiment facile. Et alors non c'est un président de la République démocratique du Congo et amekampe kozonga na amour o azalaki nango envers nous le peuple congolais surtout ba jeunes quand il parlait na ba vidéo na il y a YouTube comme étant un opposant contre Joseph Kabila qui était au pouvoir et il parlait beaucoup plus na défense ya ba jeunes et alors awaye moko azusiko kibokonzi yango to ape na posa to mona accomplissement ya maloba o bande ko loba avant akota nesika o akoti mais jusque là ba congolais tozali ko se retrouver na noté surtout biso ba jeune tozali ko se retrouver ata na eloko morote na affaire o etali politique bo remarquer que no biso ba jeune toi na espace te to bito kende na ba administration publique au mona ke ba jeune toi na espace te so to bito kende na niveau ya parlement au mona ke biso ba jeune toi na espace karaté il y a que toujours kaka babilongi wana mais comme voulez-vous un changement dans ces pays mais comment cela c'est fait que non kaka le même personne nous le savons tous très bien ba détruire Mboka ba bomi Mboka na ba situation presque tout kozwa mutu ango kozongisa lisusu na poste même si les accords ango nakata mo moko komona moto abimi be na etelo na ibo na université silisi bebo akeko luka musala jeune oya sala nanu te ba kosenga expérience à 5 ans moto asala te mais azali na maela sika wana lungi koloba nini nakati ya likambo wana mais siko mutu nde tsabongo parce que il faut albanda ko luka a corrompre mbongo ngo ko luka abanda ko corrompre akozwela ngo wapi ye kwa salite azaka na mayele na ye papa na Congo toi na batu baza mayele ceux qui va mettre en pratique au monde que Congo lobi nango kuna échanger mais le chef de l'état na gouvernement ne oazo linga bimisa pour et accompagner ils doivent premièrement comprendre besoin nini ou ezali ya peuple besoin primo ou ya ko sala que non pour arranger premièrement social. Il y a peuple congolais tout ça la ndengeni ba otonga banzela ndengeni au moment les ventres sont affamés na braza wana 50 francs okosomba lipa ba chelo mwamba ya ofele na berna nini ndengo lingi mais et pas na biso awawa même lipa mutazo yiba lipa vous imaginez lipa 400 francs lipa 200 francs 200 francs awana Congo somme ta kabele lo 100 francs européens c'est merci. Le comme ta kabele lio ba million. Tout ça la bouinakine. Au moins nous allons escroter. Mais tu te fais un escroc pour gagner quelque chose. Et bien là, tu vas prison. Ba jeune bana katsa ba prison. Hôtel ah non de bogara mobile, ils sont pas télémi tout ça là. Mais misa les até na mboko. Biso ba jeune toba landeni. O lukobo yango moni ba jeune ebele ba komiga tellement que difficulté. Pour nous la moi c'est un faut ma procédure rebelle à reloca sali moi par rapport à A1 abîmé aventurier mais ba biso toi ba jeune moro conscient le quoi to lingi ba vie na biso malgré toute difficulté zali mais to zali vraiment ko sala quand même effort wana na moi mukenza mbaza ko pesa na moi muke to zali kozwa ya koyeba ko s'organiser pour ngo pesa ba solution ba mamsu biso pe bilenge so totaleli ka ba mikonzi ngo ka ba sala tu sais que il y a un bâton magique té il y a ko baté que soki biso totali ba sala ba azana bâton magique té René Abir wana na ko ba moi mingi OK moi mo kuse mingi ko tali été boy président Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi akanisa tango abelaka ba marche pacifique ba bengaka batatana mikolo te
Donc biso bilenge muto bimakanjela wala là directement donc naza ko rendre hommage moko vibrant na Rossi Mukendi, Hussein Ngandu, Thérèse Kapangala. Biso ba jeune pe yakine. Jeune toi qui na liga za la racine vraiment mallette ndere na bi racine bi mallette à côté moi bureau. Loko nganda be batum bon on se moyena lo bezade. Mais toutefois jeune toi lingi kaka asala musala ya bureau. Or azo e baté kokombola oyo pe. Bazo pe c'est lango bato ba 4000 francs. Mais ezali revenir à bien de 4000 au kana Congo. Ezali bien de soko tali 4000 aux yeux en fois 10 et au sala 40 000. Est-ce que ça va par jour oui. Par mois combien? Par jour. Parce qu'on a chaque samedi ba pesi bango ba c'est 4000 multiplié à 4 fois 7. Aux comprendre de bazu quelque chose. Autant pe kilo ni panje zali na combien et kola fufu zali na combien. Bon si tu ne sais pas comment te faire organiser dans de petites choses. À combien plus forte raison tu seras organisé dans des grandes choses? Organisation bien où tu as d'abord un gouvernement. Il faut faire ça pour la barrière des fois comme orgaman, ba Congo futur, ba taxe ba bralima ceux qui ba tiens on ndenga bien. Ceux qui biloko ekiti ndoko mona mbongo. Obi ke sans doza ba paraissé. Jeune na otalara ka boga. Moya sorola ba vitre na ville et à des fois moi fa na palais au benda ben. Misala ngo pa dire et la kateka mingi ba sous-traitant c'est comment? Ko mona tata moko ko sala bongo na bralima, ye moko na kata bralima zali agent, ye moko so fongol sous sous-traitance. Na sous-traitance on a zuba ndeko na ba beau-frère na e ata 100 atsewana. Ko mo pe salaire. Voilà. Donc muta za ko sala na code du travail na biso so ki ba lobani. Muta bi makadi premier autant ba ko foutre 82 000 francs, $50. Mais a ko foutre la même ndako 30 courant mai pour liani. Na bala na classe. Na bala na classe pour liani. Voilà. Donc et ça ba problème auto mais un peu ko solo lango na ba jour ekoya to expliquer vraiment ba ndeko na biso ba jeune situation ni vraiment to se retrouver nango et auto nango besoin na gouvernement. Faut to yeba. Le devoir, il y a deux choses mon cher ami. Le devoir de gouvernement envers la jeunesse ou soit envers le peuple. Aux Hollandais, le devoir de peuple envers le gouvernement. Nous avons besoin que gouvernement ça les labisso. Mais et alors nous, notre devoir, le peuple, nous sommes là que pour critiquer, parler. Oui, la critique professionnelle, c'est normal. On peut parler ainsi. Mais non, c'est plutôt fan à ta lobby. On a deux points. Le devoir du gouvernement congolais envers son peuple et le devoir du peuple congolais envers leur gouvernement. Tolobele lango na fongolais vraiment na pesi bambo théâtre na Paola Schengen Kula Londres Ombo bambo théâtre na Lydia Kapajika moi si nanga vraiment ebo mwana na pesi bambo théâtre na Ibaka Kabase derrière la caméra. Merci à Cornelia Dussi ya ba Givenchy. Merci. Merci René Abiri, bokanga bongo si je te débattre on a côté Abiri Kaolobi. Et ali devoir ya peuple. Pena devoir, il y a gouvernement envers peuple et puis peuple devant envers gouvernement. Ne beaucoup ba été Abiri na côté ya kao pour makambo ya évoqué et tout moli bongo prota na ngai. Lobi na côté ya kao bi moko bokolanda. Ezaki mo moketo zaki na ngo ya kosola na bino parce que nga na zaka na ngambu ya jeunesse. Naza ni contre parti o ezali en place ni contre bateau non soba ko sa musana bango na ali kaka contre mauvais système. Et puis ennemi nga makase zaka bongo régime ya Kabila. Régime ya Kabila nde monguna ngana ngata ko kata kombo na ata mokete ngata batanga ngata kombo ya moto moko te lokola mende batanga ngata kombo ya moto kwa nemite batanga ngata kombo ya moto lokola bandeko mosusu ba José Makila ba egbaki o me ba lisanga bonganga ba olenga nkoi ba Germain Kambinga na linga kata kombo na bango te na bato nyonso basala wana ba ya André Kimbuta bla boy na linga ka bango lokola bato nzamba sala mais di point politique na linga bato po basunga biso ne lokote basunga biso ne lokote ngana de la rapona gens dans les rapports na ba jeune comment on a été Abira Goloba été jeune alingi bonga zali paresse paresse jeune et outi wapi est-ce que le gouvernement va prévoir le comment pour la jeunesse et l'autre côté à part côté na bango ba ko bien ba na siège PPR de ba pesi ba machette na ba 5000 quand de mutoko ba mutazali courage na ko simba lichette à part ko benga bana bango moko ba ko kanga ba ujana ba konjana ko mo ba sena Kabila ba lina ba jeune fille ba 13 ba ko futa ka ba appartement na ba ville bango moko ba papa ba ujana amena mibali na baba ko vwa misaka ba ujana wana pona nini mo so réalité mama moni be mwana ya li kitoko ola kende be pamba boy atiki tata na ko jwa mwana ya baby CV ya mwana tolo ba te tokolo bati e kokoma na matoi na bango ba koka
tokoloba yango tito komona te jeune akomi bongo na stabilité ya bien comment komona jeune oyo ali na mvula moko na ngai na poto akofutela ndako ya 600 €, akosala mosala azwaka 2000 €, mais ngai na mboka ngai mpona azwa mosala meme ata ya 4 fois bainisie ngai to nakoma pede bongo mayele totangi bongo na baetelo na biso mosala nango nini mayele totangi lokola ngai boye nali bongo na bamaplome nazali na diplôme te mais maplome mais na mboka nazwaka bongo salaire ya 1000 $ te okomona bongo bana na bango ba matricule bako mwana 12 ans na matricule na fonction publique mwana 12 ans na matricule makambo nyonso tokofungola dossier au lobby yango na kosenga ba débat ba chatumba na kosenga ka débat ya bato nyonso basana ka poto ya sabango te jeune azali kaka zoba te débauche o ba livrer jeunesse mais tango ba marche ba benga baby lenge Rosimu kenda elaka elenge Thérèse Kapanga la kenda elaka elenge Hussein Ngando elaka elenge tala ba bilenge kombe ba kufoka de sango elonga ko ya Zuibal boka déjà sango côté José Makila Zuibal na marche bango bako batama kana bandako batinda kabiso ya nzela pe banyoko la kabebi biso moi moketo zaki nango ya kosola na bino yango wana to koloba kine ko koma bongo na matoi na bino petit boko sala yango soki kaka gouvernement bimi to moni be bilongi na ya kalezongi lokwa bango bangi bazwa bongo politique ya mboka o en otage bangi bazwa Congo lokwa héritage tata na ya tikele ya lopango mongafu ya to concession biso na bango bongo tembe botibe longi biso to lingite boko limoger kaka mokolo wana be mokolo wana phase la limoger soki bo limoger te boko zwa guerre entre population na bino bato boko mona kwa mboko ya batata no pe ba mama na bino mboko ya li ya biso nyonso moto moko te tata na ya tikela immeuble moko na Congo alobeti na kabeli population o ya bino ya ndako ya li ya ndako ya libota o ya biso héritage ya li Congo Kimbangu akufa pona mboko oyo Lumumba akufa pona mboko oyo Kabila le père akufa pona mboko oyo Papa Tshisekedi Kondo Etienne Tshisekedi akufa pona mboko oyo Rosimu kendi pona mboko oyo Thérèse Kapanga la Hussein Ngando ba Eric bakufa pona mboko oyo tokotika mboko basaka nango boete fini la manipulation ya jeunesse comme siko debout comme na conscience tokokenda na bino beboe to suki beboe lelo lobi toko continuer parti mususu donc ba mbote belé na mama Omba Adeline à partir à Allemagne ya maestro Katuse ko motema ya maestro Katuse ko mama Omba Adeline la reine Omba et puis ba mbote belé na père Alomi ba mbote belé na Jocelyne Ikwa na Belgique ba mbote belé na Joël Manzeku Ibaka Glody équipe na mobimba mbote René Abiri magelo binga no tokondongwa na bongo na plateau tokondongwa na tokokabwa bonde côté partout ko côté la nanga tokoyebana ngana ina kanda makasi pona bilenge bongo ezaki bongo numéro ya liboso pe lobi toko continuer matondo mingi na bino nyonso nzamba batela biso nzambe ya mpungu tulendo Congo Zibula Meso TV ya la reine Omba mo pepe oyo bato bapemelaka